L'image que vous voyez, c'est sa dernière vidéo. Il a quitté Kentucky aux États-Unis pour se rendre à Lubumbashi. Et pas wapi, ba bengisaki ye, akende ko bongisa ba singa o elekaki likolo ya ndako na ye. Lui, c'est qui? C'est Baudouin. Il s'appelle Baudouin. Baudouin a été assassiné, empoisonné par son ami. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Yatang Tolobaka, salaka attention. Baninga oto kantaka, lokola baza baninga na biso. Baza baninga na biso ya solo te. Pasi ya kosakana te. Solo ya Baudouin, ekolelisa yo. Pasi. Abirama, yaka kozwa ngai na aéroport na sina ye. Nde Rama kendeki kozwa ye na aéroport ya Lubumbashi. Na ipa ya komelaki. Okoma akomi kaka boye babi asali kaka soki 3 jours kaka ya pamba. Premier jour. Moni kaka ndenge loyenge ezalaka. Oye boye na boye tout ça là. Balibi akomi kuna premier jour, deuxième jour. Rama lubi na eke ndeko tobi matoke na ko se distraire moi muke. Zokande Rama wana asa préparaki poison. Balobi Rama tchelie poison. Nde lokola ndeko na biso wana akufi. Baudouin akufi po batielaki poison epai ya moninga na ye d'après histoire ndenge ezali kokende. Pour la nini moninga ya Baudouin atielaki ye poison? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rama azwaki poison wana wapi? Est-ce que son ami était au courant que le défunt azali koya? Est-ce que bazalaki na ba antécédent to kikuna na ebandeli ayaki pona makambo ya lupango na ye? Na lupango yango nani abanaye kofanda kuna? Qui était responsable? Qui sont ceux-là au bazalaki au courant que azali koya? Nani abengaki ye ke basinga eleki likolo ya ndako na yo? Yaya soki ya solo muninga na ye mutatile poison tolobaka yango awa salaka attention. Bandeko botikaka na Afrique. Bandeko botika na pays, na Lubumbashi, na Kinshasa, na Kisangani, na Kitwe, na Brazzaville, na Pointe-Noire, na Luanda. Même bandeko ya famille, salaka attention. L'ami d'enfance, l'amitié d'enfance n'existe pas, yaya. Bwanda ko fanda, bobenga ami d'enfance po bwanda ko beta ba bile sika moko, ko sakana sika moko betang bokoli, mutu na mutazu direction na ye. Ndenge yo tika na pays. Muninga akenda États-Unis. To yo kenda mukili mususu, muninga atika la. Oza suka sepelaka na yo? Attention avec des amis d'enfance. Na ba camarade totika na mboka. Camarade zo su camarade te. Tala mobali munene mbingo za komona ka ndinga lali wana mpinga mobali. Kaka ndingo moni balali se kaka dans 3 jours akomi. Na sali ka babi asali kaka 3 jours. 3 jours seulement na Kinshasa, ndeko mobali ba empoisonné. Poison utaki wapi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Yango toko solo yango awa biso na bino. La fille de l'ancien procureur général est en train de pleurer. Baboto de bangondaku aleli epa mama Fifi Masuka bali ko comprendre qu'est-ce qui se passe ndaku na bango oyezala na Lualaba batie yango ekomi Seni asombi yango. Oh ndaku wana papa na bango ancien magistrat asombaki yango avant kufa. Cette fille aleli. Bonjour chers Congolais, je viens auprès de vous que vous puissiez m'aider à partager massivement ces messages. Que ça puisse atteindre les présidents de la République, les ministres de la Justice, la gouverneure du Lualaba. Maman Fifi Masuka, je suis votre fille, je viens pleurer auprès de vous, maman Fifi Masuka. Vous êtes une mère pour nous les enfants de la province du Lualaba. Maman Fifi Masuka, les services de l'habitat vous ont dupé. On vous a complètement dupé, maman Fifi Masuka. Je suis la fille aînée de l'ancien avocat général près de la Cour constitutionnelle, M. Gloire Sombou Foumouache, décédé à Kinshasa le 29 décembre 2020. La maison où est construit le nouveau bureau de la CENI. Cette maison ne fait plus partie des biens privés de l'État. C'est depuis 1984. Mon père a acheté cette maison en 2006 lorsqu'il fut procureur à Kolwezi. À notre grande surprise, lors du décès de notre père, on nous dit que cette maison ne fait plus partie de notre ordre de succession.
Pourquoi attendre lorsqu'il est décédé? Pourquoi ne pas le faire lorsqu'il était vivant? Nous avons tout... Pourquoi attendre lorsqu'il est décédé? Pourquoi ne pas le faire quand le défunt était encore vivant? Ici, nous parlons de l'avocat général. Na côté à Lualaba, et puis si pas si est-ce qu'il faudra toujours pleurer, on va pas faire beaucoup de commentaires, nous allons revenir dans cette émission, mesdames et messieurs. Constant Mutamba, sauvé de justesse par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République a beau démission, il y a un ministre de la Justice, Constant Mutamba. Là, vous le voyez, à Yebongo, na ministère de la Justice, tala batwali kosepela. Alors, Meike Balobi, soki bakanga Mutamba, soki Mutamba, azalaka humilié à côté de la prison, ça allait être la chute du chef de l'État. Pourquoi est-ce que le chef de l'État a beau démission, il y a Constant Mutamba? On va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo tolobaka lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek yaya partout ezali kolanda biso ozala na Kipushi ozala na Lualaba ozala na Lubumbashi ou Ntanchi yaya kota yaka koyoka makambolo kita très grave. Comment est-ce que bato oyo tokanisaka baninga oyo ya biso bazali baninga oyo ya biso te toye na lombangu kobeta lisolo ya ndeko na biso Baudouin oyo atiki biso. Qui est Baudouin? Baudouin yeyo ndeko mobali oyo kombo na ye Baudouin akufi na Lubumbashi azalaka bongo na États-Unis akoma en fait congolais américain africain américaine voilà azakaka congolais. Baudouin akenda États-Unis depuis 1911 hein? 1900 combien 2011 voilà 2011 je crois akenda kuna ndenge biso ba congolais ba africain to bimaka pona koluka meilleure vie quand des à la canton ça que grâce akenda kuna ça la famille na ye akoma américain lokola tolobaka soki okei libanda yebaka kotongama kisinga mpemba. Pour un jour, tokozonga kana mboka na biso. Zalaka na mwa etene mabele, zalaka na mwa kikuku na yo. Baudouin tongaki ndaku na ye na Lubumbashi ou Ntanchi. Tonginda une très belle maison, on ne va pas vous montrer ça ici, une très belle maison. Siko y est arrivé. Na ebité, là aussi j'ai pas compris, Baudouin tongaki ndaku na ye wapi. Ba benga Baudouin. Que non, ndako esiko tongaki basinga suki ya kurele kaki wana, soki basinga kwei et comme ça la babe tout dans le basinga le comment basinga quelque chose comme ça luka moyen oya pour otala basinga wana et Baudouin alokaki moyen azui congé na musala a planifié calendrier na ye a non il faut na que des siko na Lubumbashi na otala makamanda wana. Bon moi je me demande en fait ça si seulement sinda que c'est là qu'il y a pas de souci Baudouin tiki bana na ye na mwasi na ye pour akende kotala makambo ya ndako ndako oyo atongi peut-être ye moko akovanda kutu kuna te. Baudouin boyebi yango soki moto alongwe na États-Unis na Kentucky eza na vol direct que États-Unis Lubumbashi. Il était obligé de passer par la France. Ye wana Baudouin na France awa akiti na France. Les pauvres, il ne savait même pas que c'était sa dernière vidéo na ye pour avoir la France. Il s'est dit je vais transiter par Paris. Là, c'est Baudouin. Il a préféré Kokitabongo na France, na Paris, wana Baudouin a outi fraîchement na Kentucky, na États-Unis, siko a yeboye, a waye, pour avoir siko vol, à Kende Bongo, na Lubumbashi. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kende Lubumbashi? Baudouin yewa, voilà, ça c'est Baudouin. Baudouin est là, à Kende Lubumbashi, kota la makambu oyo, ya ndaku na ye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Baudouin, c'était un père de famille, hein? Baudouin yewana. Baudouin awa to na États-Unis, ye na banana ye, na mwasina ye, Baudouin yewana. Alors, nani ndi abenga ki Baudouin yaka kuna ponda kuna le problème, machin bashika les ala kawana. C'est vrai que aya ko bokanda kuna ye, on ne sait pas. Ndako Baudouin atongaki. C'était en construction, aussi là qui déjà y a pas de souci. Nana sala ki in charge, nana na mandaki
kolanda makamanda kuwana. Bon, ce que c'est là qui déjà, ba ba ne ko fa na kati. Buto abengaki Baudouin ya kota mamanda kuna yo, on n'a pas précisé c'est qui. Baudouin avant ya, est-ce que abengaki muninga na ye ke non, na sayi ko ya, to abengaki muninga na yete. Qui sont ceux-là? On va dire au courant que Baudouin azali koya. D'après les choses à Pessibiso, biso sur la analyse sur la kati kati. Baudouin tanga kitine moment de photo, à moment de vidéo wana, na France a juste go avion, a commis na Lubumbashi. Tanga commis na Lubumbashi. D'après, on va expliquer que Baudouin a benga camarade naïe. Que non, il y a quoi que je à l'aéroport. Est-ce que Baudouin a benga camarade naïe? À partir des États-Unis, que la Zoya, jour un tel, il y a quoi que je à l'aéroport, tout le temps comme l'aéroport, il y a quoi que c'est fort possible. Si seulement si, Mouninga n'a pas que c'est-à-dire qu'il était informé depuis longtemps que Baudouin a sali Kouya. Tant que Baudouin a commis jour à Liboso, Karadé Zalaka, je ne sais même pas ce qui va bourser ma mandat, quoi, on va quitter. Jour à Liboso, deuxième jour, et puis, Mouninga na yako soye, par exemple, ami d'enfance, il y a ça là attention ami d'enfance. Mais ça rabino, auto baraki ami d'enfance et la xaranini, parce que tant que tu m'en as coco là, vous savez qui va ami moko, camarade moko forcé. Ça dit que peut-être tu es dans l'église moko, tu mets ta bille, sika moko, donc nous sommes sur la même avenue, dans les mêmes quartiers, donc tout ça ensemble, nous sommes des amis forcés, mais on n'est pas réellement amis. On n'est pas réellement amis. Mouninga na ya bengi ya kozoe na petit bazaki na relation nini. Mouninga na juillet 3e jour non, toke de komela moi pombe, mpombe mpombe muke bali ya moi muchopo. Oyo zaki normal quand même Mouninga kenda poto bandaka la siko akuta ye na ye, bakei na Mouninga na ye bakei komela moi mpombe. Tango bakei komela moi mpombe wana tout à coup ndenge la première histoire baye tango na pokwa Mouninga na ye aye na mutuka aye kozongisa Baudouin na hôtel wazalaki très fatigué mutu c'est comme si à langwe basti hôtel ba bino comment est-ce que na mutu oya zo lemba lemba boendenge ni il faut qu'il aille à l'hôpital au lieu oya na ndako d'après Mouninga mais Mouninga là qui faible même si elle a qui poisonné. Même si ce n'était pas toi, Mouninga est faible. Pour la nini, au na hôpital, on préfère au tikaye na hôtel. Donc, Baudouin allait succomber dans la chambre d'hôtel sur Mouninga na tika kiwana. Mouninga nga on dire par exemple que non, na tout ça il est bien, na tika la chambre d'hôtel. Heureusement, ba tu hôtel ba boyaki, ba kenaye na hôpital. Ba kena na hôpital, ta ba commis na bino comme na hôpital, ah oui, l'émission déjà est bembe. Baudouin assis à Koufi. Et puis si passe à Kosakalate, donc Baudouin a Koufi, à Longwe, Kentucky, États-Unis, à commune à Lubumbashi, 3 jours seulement. 3 jours seulement à Koufi. Si vous bali kola takaza kana et pas à Mouninga ya Baudouin. Mouninga ya Baudouin, abomi Baudouin. Moi je me demande, Mouninga ya Baudouin, abomi Baudouin oyo na intérêt nini? Est-ce que basala ki na dul moko bande ko sala na Baudouin? Dil moko ezalaki na Baudouin et simbite est-ce que Baudouin azalaki na sac ya mbongo Mouninga na mona sac ya mbongo wana to qu'est-ce qui s'est passé pour na nini aboma Mouninga na wana Baudouin tango akiti bongo na Paris pour akende na Lubumbashi auti Kentucky Mouninga na ya koboma ye pour na nini est-ce que na kata sac obozo mona Baudouin ezalaki na ba dollar na kati plein amoni ba dollar wana ayoki jalousie ateli Mouninga poison to ndenge nini bon tango Mouninga bengaki ye on suppose ako jamais robenga mutu mamoko ya kozwanga na aéroport te zaka préparer kena ko ya jour un tel ya kozwa bon siko soki Mouninga na bomiye amno ça va le ko na Mouninga na nga ye a projet boy ake ko luka déjà poison po atela ye ezo pesa nga ba mutu ko swa bon ba bimi ateli yango. Est-ce que ezalaki soki Mouninga na ya teli ezali pe complicité na ba famille mususu te ndeko atongaki wana nana wala ko fanda wana il faut faire très attention yaya n'ayez confiance à personne na liko lo bana no mingi te afana continuer na kolinga toyoka ndenge mama azo pesa explication qu'est-ce qui s'est passé na liwa oyo Baudouin atiki biso yaya.
Ah, bah, moninga télé poison. Oui, tozui hypothèse, voilà, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Hein. Moninga par contre, est innocent. Membre moko ya famille. Puisque mutu ya poto aye azaka la poto, ye aye alanda makamanda ko po anini. Oye peut-être que soko tongi lupangu, ezalaka lupangu ya famille, on ne sait pas. Ah, ozaka pembe na kati kusaka na liste normale. On vient pour vous attirer. Ko penye bino. Ba famille otikaka na Afrique. Ba famille otikaka na mboka. Ata ba famille na propre, ndeko na propre, mama na propre, papa na yo ndeko ya to bete masolo awa mwana poto atinda batu ndaku. Papa na bango akenda ko zakisi pa boma mwana na eponda ka tonga te. Mama tela mwana e poison leki na ye. Pona kufa po ndako batonga te balia mbongo. Ba kenda ko filmer ndako ba voisin, ndako ba chanter ya batu. Il faut faire très attention. Tant que la famille etika la famille restreinte, yona mwasi na bana, c'est pas de la blague. Et puis singa mutuko soit tala Baudouin yeyo. Mbinga mobali asalaka na États-Unis na Kentucky, akei pa kita mamanda kuna ye akufi na poison. Wana ndenge balobi, basuki na poison. Est-ce que autopsie elobi ke poison pone na omona awa ndenge corps elali awa bon ayebite. On ne va pas faire trop de commentaires parce qu'on n'a pas beaucoup de précision. Mais quand nous audio oyo, maman on va expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé et puis tout on va prendre des détails miki miki. Toi là maman. Mbote no kwa bana. Kole sumasi azala na yo. Ngolu na ye mawa na ye loboko na ye zali ko na yo. Amusala munene oza kosala pona kopanza basango. Ya na mokili mobimba pona ko yebisa bato na ba communauté na biso ba congolais na makambo nyonso eza koleka eza kosalama na ba famille na ba mboka otoyela mboka mpaya oyo ndeko za komona oyo kombo na ye Baudouin ayaki awa na États-Unis depuis 2011 aumeli awa aza garçon moko très intelligent très courageux taka ndiko moni aza wana très courageux. Avanda kana yawa asala kana yawa aza na famille na yawa na mwasi na bana. Kaka ndenge zalaka siko ye asumbaki ndako na ye na Lubumbashi. Nde akendeki kuna lubiki yake nde kubongisa ndako babingi abike yaka oya ko tala ndako na yo eza na se ya nani ya basinga courant. Po soki basinga courant wana ekwei ekoya ko boma bato ebele ndenge esalamaka une fois côté na biso na Congo kuna ndenge esalamaka une fois singa courant ekwei ebomi bato ebele nde amonaki bongo afutaki bien na ya kendeki akekoma kuna po ayeba ndenge nini akoko kolongola basinga courant wana na likolo ya ndako na ye po ekwela bato te uswa te abongisa yango. Sikoyo alikanaki na Paris kaka ndongo za komona foto wana asimbisaki wana na sima wana alikanaki na kote ya Paris o kolonga les 5 c'est la Tour Eiffel. OK, continue maman. Continue. Tone kintaki awa avion direct ezate ki Lubumbashi. Nde alikanaki kote ya Paris kolonga kintaki les 5 tonnes Paris po azwa siko ya avion ake na Lubumbashi. Ake koma kuna kokoma komika kaboyi abengi moninga na ye moko moninga batanga ikombo na ye bana na bosani kombo na ye abengi soki Rama abengi moninga na ye moko kombo na ye Rama abi Rama yaka kozwa ngai na aéroport na sina ye nde Rama kendeki kozwa ye na aéroport ya Lubumbashi na ipa ya komelaki kokoma komi kaka boye babi asali kaka soki 3 jours kaka ya pamba. Premier jour moni kaka ndenge loyenge ezalaka oye boye na boye tout ça là balobi akomi kuna premier jour deuxième jour Rama alobi na yeke ndeko tobima tokenda kose distraire mwa muke zoka nde Rama wana asa preparaki poison balobi Rama atyelie poison nde lokola ndeko na biso wana
akufi. Tango sikoyo boye bakena ina ye Rama tango ateli poison wana asai lokola kubanga azwi atie na motuka amemi ye na hotel epa azali kovanda bato hotel balobi no koya na yawa te oyo za koyela biso ebembe potanga abimaki awa boye abimaki azalaki na ye na otambola na ye bi azalaki ne malamu omoya kobela biso moto bosimbi ye boye azotambola malamu te moto alembi bo aza na eta ya boye kei na ye na l'hôpital nde ntango bakei na hôpitalo babi ake kokufela kuna. Mbinga mobali oza komona ye tata oyo mbinga mobali courageux gentil tala motema mabe ndenge ezalaka motema mabe ya bato nde kaka ndenge olobaka wana noko abana kolobake bato totika bango na mboka bakamaradi baza lisusu te lokola mitema na bango eza isu malamu te balobi ke kamaradi na ye ya kala kamaradi na ye ya bolingo mpenza ya kala bakoli esika moko bavanda esika moko ntango mpe bazalaki kobengana azotindela ye mpe bambongo soki kamaradi yango aza na probleme na programe na ye nyonso tu ya kokende na kuna Lubumbashi kamaradi na ye wana ayebaki tutututu babi kamaradi na ye mpenza likambo toza nango wana kintaki yango oyo epesi bato somo na mawa po alongwaki akutu nga moko nde naloba boye namonaki ye aleki liboso ya poti na ngai awa apesi nga mbote mama Jackie ndenge nini ndeko wa moto nga mpe nabenga lokola azaka molai munene ngai katumbi obimi munene lokola Tshisekedi tokomi koseka wana akei tala motema mabe ndenge olobaka bike motema mabe ya bato tosala attention mokili ekomi mabe ndeko wana kufi atiki famille munene awa na minute nde toloba boye bembe nano ekomi te ezaka na Lubumbashi lokola aza na nationalité américain bon toyebi pe te soki akozonga koto oyo soki bazongisa ebembe koto so bazongisa te toyebi nanu te mpo likambo kaka ya 3 à 4 jours yango toza na yango awa bon lokola mpe bato mosusu bakendaka mpe kote lokola mpe bato mosusu bakendaka mboka soki alingi akenda achange azwi passeport américain atiki azwi ya biso akenda yango toyebi nanu te soki asalaki bongo po na minute moto osala na bademarshe eza te ebembe eza na morgue nani ebembe eza na morgue bato babomi ye wana ndeko soki kamai na ye Rama wana abomi ye bakangi ye na chauffeur akende kozwa ye na aéroport on dirait que chauffeur wana akende kozwa ye na aéroport na Rama basalaki bango nde basali complot wana po babi bakangi mpe na chauffeur donc noko abana likambo to wana ngwa wana Kintaki les 5 tonnes yango wana biso za na ville ya Kintaki les 5 tonnes eza likambo ya mawa penza parce que amuto kokende okufa kaka ya mbala kaka boy kaka lobi aleki biso kaka na liboso ya porte ya azotambola po ya salaka ube wana eza lokola taxi atambolaka na ye partout azosala ube na yobi kaka vie ya mwana mobali ndenge ezalaka kodébrouiller kaka na kati na mboka mopaya nde likambo oyo tozala yango tobandi komituna bika tokosala ndeni likambo ekende monde entier po bato bayebake motema mabe eleki mingi na mokili mikolo oyo motema mabe soki tooke na mboka toyebaka epai tokotia makolo oke na mboka oyeba epai nokokomela oyeba nani okobenga nani okobenga te nde likambo tobandi kosola lobi awa leo toyaki na matanga nga bino ozela nabenga nameka nokotindela noko abana audio soki ayambi nde nakotindela bafoto na lisolo oyo abeta ekende monde entier po eza likambo ya mawa na pasi. Voilà. Donc ndeko Baudouin yeyo ndeko Baudouin akenda na États-Unis depuis 2011 asalaka uba na ye Texify esunga ye atonga ndako na ye na Lubumbashi azala mwasi na bana na ye na Lubumbashi. Donc yeyo ndeko Baudouin un père de famille, un vrai père de famille yewana. Ce fort possible abengaki muninga na ye ami d'enfance wana pona aya kozoya na aéroport yango wana balati kazaka wana epai ya muninga na ami d'enfance. Heureusement que balobi ami d'enfance na ye wana et aux arrêts bayebisa biso toyeba
Baudouin akufi ndenge ni na chauffeur wana. Mais d'après expérience makambo biso sala betara solo. Kazaka ana elati muninga na ye, mais on ne peut pas exclure aussi certains membres de la famille. Parce que ndako wana, on suppose que muninga na ye aboyi Baudouin, oui parce que batamu tema mabe bazali ailleurs. Ça peut y arriver. Bon, pour la ozalaka na muninga na Lubumbashi, ozalaka na muninga na Afrique, muninga nzamba sala grâce à Kenda na poto, yo tikala ene kota poani ya Kenda tope osenga muninga apesa yo lokomo muninga sa possibilité ata bosana. Ko beta lisolo père moko boy. Donc oncle asenga mwana kasnaye Varese ya champion. Ya PSG, Paris Saint-Germain otolatio. Aïla Paris Saint-Germain, aïla yangote aliaye. On ne sait jamais. Peut-être que Mouninga a monaki comment avec la confiance dans oh pena Mouninga nanga non à part boy na mbongo intel mbongo autant à bima ki nangwana asali complot pour ba mbongo wana. On n'exclut rien parce que le procès n'a pas encore commencé. Nano ba interroger Mouninga te pour Mouninga loba. Est-ce que complicité va se répéter? Bon, na mambo ba famille, yenenga ima manda ku beno Tolongola. Peut-être on ne sait jamais. Papa n'est pas sur le téléphone. Et ça nango. Mutafa na ndako wana, to mutakenga na ndako babino ndenge ele awa sava ngala zo longa ndako na ngala bifo longwana na taba locataire. To so ba locataire wa sala kado en tout cas mbongo wana bozo ngo suti na yeko so mbongo wana na kero États-Unis. Ya ba hypothèse ezali ebele to kanga na hypothèse moko te. Bino bato bozaka na mikili ya poto. Bino bato afi bozaka libanda. Na benda kamatoi. Ne croyez pas ma famille au botikara kala. Ma camarade au botikara kala. Basalaka la même esprit. Oui, c'est vrai. Yo ko sala mutema bobo to lokola Baudouin. OK, muninga nanga. Peut-être de ali wana akozanga peut-être sur seulement ça na muninga na ye akozanga te komela moi basket, moi jean, moi t-shirt et kozanga te. Mais osala mutema malamu wana. Tu es sûr que muninga wana oyo Ozocha bouté malam pana ye pas bouté malam kula yo. Salaka attention. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Tala Baudouin est parti. Baudouin est parti. Ça me fait pleurer. Wani wana. Voilà Tour Eiffel. Image ya suka ya Baudouin ngwana. Ayeba kite ke baane ya suka ya ngoyo aya na Tour Eiffel. Awuti Kentucky. Aya kiti na Paris. Voilà Tour Eiffel. Au passage obligé na Tour Eiffel. Moi photo. Aleka. Il se disait, voilà, Tour Eiffel et Angoyo, na retour na la relégation na Tour Eiffel, c'était la dernière fois que Baudouin a visité Tour Eiffel. Voilà. Voilà comment il a posé ses pieds. Dernière fois, il a posé pied à Paris. Et puis, si pas, c'est à Kosakanate. Bino bateau, boté la rabatou poiso, bokantaranine. Tala siko un père de famille, Baudouin accueilli, Atiki. Moi, si il y a des images ici, oyo, il y a l'oué à Baudouin, mais on ne peut pas vous proposer pour le respect des morts. Voilà, Baudouin, un père de famille, il y a Atiki Bananaye, voilà comment est-ce qu'un vrai père est. Et c'est on a Bananaye. Moi, ça tika lui veuve. Il peut s'y passer. Pour la volonté à Batou, volonté à Nzambeti. On va revenir sur ça, Maman Baudouin. On va revenir encore. On va revenir sur Maman Baudouin. Parce qu'il faut dire, Nani a Baudouin. Mouninga na Yabomiye. Ba membre famille na kati nani abengaki ye est-ce makabu o anda ko ya solo pourquoi est-ce que Baudouin est assassiné le 3e jour oyo akomi tout ça la attention ya bino bimela mela olinga ko bume o utimi kila poto uti libanda to kana ko bume ya est-ce que soko fana ndako na obela te o komela ndako te même si vous partez ko enjoy na baninga salaka anglais lisu likole ya lisu Mboka ya kobeba. O toloba kite. Tolobi. Voilà. La fille de feu avocat général na Lualaba, il a travaillé à Kinshasa ou à Lualaba se plaint que ba botoli bango ndako na bango oyo batie ba nouveau bureau ya seni na niveau ya Lualaba mwana mwasi oyo jeune fille ali kolela pe mama fufu masuka ba zongisa la bango ba luka moyen ba zongisa la bango ndako na bango oyo ba boteli ba tia bureau ya seni ya makaba botela ba ndako pe pesanga mutu kuswa bale ko sa commentaire mingi te ba tindi biso depuis Lualaba des mois avec la fille aînée
il y a ancien avocat général Oyo Babotre Bangonda Tolanda. Bonjour chers Congolais, je viens auprès de vous que vous puissiez m'aider à partager massivement ces messages, que ça puisse atteindre les présidents de la République, les ministres de la Justice, la gouverneure du Lualaba. Maman Fifi Masuka, je suis votre fille, je viens pleurer auprès de vous, Maman Fifi Masuka. Vous êtes une mère pour nous les enfants de la province du Lualaba. Maman Fifi Masuka, les services de l'habitat vous ont dupé. On vous a complètement dupé, Maman Fifi Masuka. Je suis la fille aînée de l'ancien avocat général près de la Cour constitutionnelle, M. Gloire Sombou Fumwash, décédé à Kinshasa le 29 décembre 2020. La maison où est construit le nouveau bureau de la CENI, cette maison ne fait plus partie des biens privés de l'État. C'est depuis 1984. Mon père a acheté cette maison en 2006 lorsqu'il fut procureur à Kolwezi. À notre grande surprise, lors du décès de notre père, on nous dit que cette maison ne fait plus partie de notre ordre de succession. Pourquoi attendre lorsqu'il est décédé? Pourquoi ne pas le faire lorsqu'il était vivant? Nous avons tous les documents qui attestent que notre père a acheté cette maison avant de mourir lorsqu'il fut procureur à Kolwezi. Et cette maison, c'est au nom de mon petit frère Dodi Moutom Fumwash. Cette maison se trouve sur l'avenue Baoba au numéro 18, commune Biachara. C'est là où sera installé le nouveau bureau de la CENI. Maman Fifi Masuka, nous avons tous les documents qui attestent que cette maison nous appartient. C'est au nom de notre petit frère que notre père a acheté depuis 2006. On vient auprès de vous, que vous puissiez nous indemniser pour cette parcelle, Maman Fifi Masuka. Nous sommes vos enfants. En tant qu'orpheline, on va pleurer chez qui, Maman Fifi Masuka? S'il vous plaît, maman, aidez-nous à trouver solution. On a essayé plusieurs fois à introduire des audiences pour que vous puissiez nous recevoir. Jusqu'à présent, on ne fait que nous faire marcher depuis 2023, Maman Fifi Masuka. On a démoli la maison, on a perdu la maison, Maman Fifi Masuka. On vient pleurer auprès de vous. S'il vous plaît, indemnisez-nous pour cette maison, Maman Fifi Masuka. Ça fait partie de notre succession que notre père nous a laissé avant de mourir. Cher président de la République, cher ministre de la Justice, mon père est mort en tant qu'homme magistrat de la République. Mais c'est triste et regrettable que l'État congolais n'a jamais organisé ses obsèques. C'est la communauté Round qui a fait en sorte qu'on puisse rapatrier le corps de mon père de Kinshasa à Lubumbashi où il est enterré aujourd'hui, maman. Chère Excellence, c'est avec regret que je suis là. Mon cœur saigne quand je suis en train de parler, chère Excellence. L'État congolais ne nous a jamais indemnisés. Lorsqu'il y avait le Premier ministre Ilunga Nkamba, il avait signé qu'on puisse recevoir cet argent, mais on n'a jamais eu cet argent. C'est vraiment triste que mon père soit enterré comme ça, sans que l'État congolais ne puisse s'en charger de ça. Depuis 2020, ça fait plus de 5 ans que nous sommes en train de marcher. Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé solution à notre problème. Chère Excellence, trouvons aussi solution à notre problème. Nous sommes vos enfants. Voilà, ça c'est la fille aînée de l'ancien avocat qui a travaillé à Kinshasa, Bogna Robiwana, Ndak Oyo, et qui a abrité un nouveau siège à Seni, na Lualaba, leur appartient à Ndak Nobango. Papa Nabanga Somba Kango, quand il était avocat général, na Lualaba, Bogna Lobi, Aleli. Mais moi, ce qui me cœur, pourquoi est-ce que Bato Bandakouli là à chaque fois? Président, la première dame, maman Fifi Massou. Non. La justice élève une nation. Quand quelqu'un est dans ses droits, il faut voter dans ses droits. C'est ce qui fait la beauté, l'harmonie même d'un pays. On ne peut pas être égal dans la vie sociale, nous surtout, mais dans la justice, nous devons être égaux, tout le monde. Si jamais, radio le parce que vous avez confiance dans cette télévision. Parce que Awabiso, quand on parle quelque chose, c'est du sérieux. Je crois que maman Fifi Masuka, procureur général, succession Oyo, batala makambo Oyo, il y a famille Oyo, après ça bango solution pour épesi, pas si à Kosakanate. Je le disais au début de cette émission, mesdames, messieurs, Constant Moutamba sauvé de justesse par le président de la République. Et donc, Constant Moutamba, tu es un procès détournement, il y a 55 millions, autant de millions pour la construction, il y a prison, alors, Ndenge Basengaki, le procureur
Mokondi, à Cour de cassation, procureur, à na Parlement, à Segma, illimité, tout a été fait. Chico, personne qui peut, mais là, accord, à ça l'a poursuivi, la justice, Kassindenge, Mobek Lobi, ceux qui battent nous à poursuivre la justice, il faut que les bons qu'on démissionne dans 24 heures. Constant Moutamarané qu'on démissionné, à Tikaki, démissionne à la la télévision, et pas, il y a maman, première ministre Souminois, Judith, kasi loko la chef ya gouvernement ça dit Mokondi il faut approuver yango almafanda kinia comment est-ce que Mokondi ko lobelo ko mokote mutamba boy mutamba oyo ba ko ba ko loba abandaki ko porter azalaki moko ya ba ministre phare na gouvernement oyo ya Fachi. Alors à notre grande surprise Fachi a boy démission ya Mutamba. Pourquoi est-ce que Fachi a boy démission ya Mutamba? Voilà Mutamba, voilà. Mutamba est revenu Yewana awa après que a démission aye na ministère il y a justice. Voilà comment est-ce que l'état keina ba wewa na ba j'ai un ministère. N'oubliez pas que na réseaux sociaux Mutamba azali ministre beaucoup très populaire na réseaux sociaux surtout ba jeune makambo azo sala ba jeune ba osepela derrière ba batsa qui est ministre populaire, il fait le populisme, on ne peut pas rentrer encore dans ba Makamboana, le qui ce qui s'est passé, s'est passé. Alors, on s'interroge, pourquoi est-ce que le président de la République a tikaki batu, le Makamboana, a procédure union surtout, justice, bafundi, balongoli immunité, keikuna, les gens même s'interrogent pourquoi est-ce que balongola qui immunité, baliko nebola immunité ya Mutamba, mais kei pour Nicolas Kazadi, Parlement ébloui. Alors, qui était derrière tout ça? Est-ce que les gens étaient derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Président Tigre surtout en attendant comme tant qu'il y a démission pour mal l'andela Chico Bataille Maboko. Il y a eu même des rumeurs après sa démission que Mutamba a Kendaki Bongo pour se réfugier dans l'ambassade à Cuba et par rapport on a vu que non avec l'ambassade à Cuba après tête à tête. Le président de la République a dit 2 heures du temps sur le président. On ne sait pas réellement Mutamba Sola ni le président et le président refusa sa démission. C'est-à-dire que Mutamba continue à être ministre il y a justice. Et donc, pour tout le monde, et s'arrêter, n'est-ce pas? Est-ce que le gouvernement Oyo Mutamba a causala, to a causala te. Donc, c'est ce que nous allons voir. Hein? Voilà. Voilà, Batoubaï ko CP là. Pour arriver à Mutamba, le ministère. Voilà, c'est un peu ça. Batouba très content. Bon, c'est là arriver à Mutamba, le ministère. Voilà. C'est un peu ça. On va voir la suite et vous allez ndengenini. Kola Mokondi aboyi démission, il y a Mutamba. Est-ce que c'est reconduit dans le gouvernement Eurobima? Voyons voir. Qui est derrière tout ça? On va essayer de découvrir si on a quelque chose de nouveau sur Mutamba. On va revenir pour vous dire ça. Quant à nous, on s'arrête ici. On vous dit au revoir. Merci. Et vous étiez très nombreux pour nous suivre dans la deuxième session à Lelo. Prochainement, dans le numéro Moussoussou, il y a Radio Lokole, Masolo. Yom Dota la biso soza le sola kopé sa benga biso opé la sona yo. Soko bengi biso ozu biso te komi tu musamate, tike la biso audio, donc yo kayango to kozongela yo komi se doit. Voilà. Je profite de cette occasion, pardon, pour présenter nos très sincères condoléances à la famille des Baudouin, aux États-Unis, Tomoni Baudouin, Papa Malamu, na bananaye, akenagi pour makamanda kunaye, atikali kuna siko la famille s'interroge, Baudouin américain bien sûr, mais est-ce que akenda qui n'a 2 passeports, akenda passeport congolais ou passeport américain? Alors, il faut rapatrier corps aux États-Unis, mais ça va coûter. Pour rapatrier corps et que le Congo des États-Unis va $50,000 et qu'on coûte payer. Mais si seulement si, attaque de $20,000, attaque 30, attaque combien? Il est déjà parti, on peut enterrer Baudouin dans Lubumbashi, mais Mbongo a la cotisation, petite famille, et pour n'a pas compter parce que la famille doit continuer à vivre dans l'espace où bébé si 50,000 pour rapatrier corps et après, nini. Vous savez comment est-ce que Baudouin s'est battu pour ses enfants. Voilà. On va encore revenir à Baudouin. Maman Baudouin est silité to kozonga lisusu. Il faut que Baudouin a confié. Ce qui mouninga na y'a poison na dikambounini. Qui est caché? Qui est derrière tout ça? Mais surtout, on va revenir dans nos prochaines éditions. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.